stigmatiser personne. Mais c'est que je dis toujours la vérité que dans le théâtre de l'humanité, il y a des hypocrites au carré qui sont là. Ce qu'on prend dans le cas, tant mieux tous ces hypocrites, c'est nous dit que l'inganga tous ces hommes qui sont là. Tina nos amis. Et puis dans le Bible, il y a un micro, il y a un musique. Un micro, il y a piégé Zalia. Mais là, si on a un et puis, on a un message pour toi, ça va direct. Quand nous avions réalisé la clé avec Africa Nabodo, elle avait joué ma femme, et c'est là où j'avais appris à la connaître vraiment comme comédienne et une vraie bosseuse. Mais tu as un tournage, tu as un Suzy. Dans l'hôtel Feking, tu as un tournage. Après, j'ai ce songo. Alors, mais Suzy, tu peux jouer, il y a une tournée, il y a le je ne saurais pas. Et juste ce mot insisté qui m'a cassé avec ça la page des commentaires. C'est le commencement, il y a Suzy, dans le monde, il y a théâtre Nengenga, na Yebelaki. On va expliquer comment vivre avec les autres, mais sinon, ceux qui au salut notende batang ça qui aux anobomoté pour dire quoi bolingo est volontaire mutu. Donc ce n'est pas ici qu'on va commencer à parler que nani alingi nani te muto alingaka batu les éducation na ye za pe volonté na ye muto alingaka te za na matanga tende to changer mais jusqu'à présent et par la ngai collègue Nabiso, grande sœur Nabiso Suzy Bantou. Maintenant, on est peu trop conflictuel, on est peu rancunière, on a évité vraiment. On dirait les gens ne comprennent rien. On dirait Batou, esprit bunga bango, baolinga kosala banalise moko boetika basala, to baolinga ko comprendre tenako. C'est une cotisation de deuil. Ce n'est pas obligatoire. La cotisation est bannie à 10 likolo. Nous avons un comité d'organisation. L'organisation Oyo Bisobato Saliango. Nayebi et bandeli pe ndenge lelo to koma na suka ya makambo oyo. Suzy azara sirente. Suzy azara mobuluté. Qui serait dans notre milieu dans le monde du théâtre, biso ba Suzy bandaka na tebina mama kindogida. Tebina mama kindogana te o mokile vraiment le ba n'importe quoi. Mutami Salara tant qu'artiste trop aller à regarder teinture naé, azana façon de vivre naé. Sirène comment? Sobota ba se beli baluli muninga. Yango ndem takani chance tabino non. Non, mutuyo so toi za défaut ezante ka soto ya to bani ko lobake non azali ka bien non. Les mutuyo so to meza la ngai ezala nani mutuyo so défaut na ezalaka. Azalaka mingi alobaka mate. Azala mingi akoza na likamba bomba kala mutema lobaka te. Aya ko yebisa ka madame na ngai biso mo likambo lobaka oduna ko bomba te po ebomaka. Ouais, mbote na balandinier sur la grande découverte partout dans le monde, balandara biso même si vous avez abonné na biso te, le beaucoup abonné na biso. En tout cas, awa tozana place ya sengote, tozana place ya pasi. Bino mo boyebi artiste na biso Suzy Bantou, auti ko tika biso. En tout cas, lelo mukolone ya suka tozo ko tika ye na sema belé à sali mokili na ye. Vraiment mes condoléances à toutes les familles nyonso, famille théâtre artiste théâtral nyonso, mes condoléances na bino. Bino boza partout bozolanda biso, en tout cas les a passe makasi comme on a artiste na biso Suzy Bantou. Moi si kitoko alalika boy. Dans la vie sans Jésus c'est la mort. Ils a conseil dans zo pesa dans zoto oyo sans zambe ma plein. Dans la vie sans Jésus c'est la mort. Faut beaucoup prier. On les a conseil na part mangai. Sans plus tarder toza awa j'espère que bien mon bon toza na différence ya ba artiste na biso. Ba artiste na biso ba comédien donc différence bazat il y a tous les sortes de l'autre solo na bango peut te repartager mawa et sikamoko na bango. Vraiment j'espère que bino mo bozolanda ba programme nyonso to pesa bino ti to kundati to ko matina cimetière bozo ba programme nyonso to kozanga to relaxa bino likambo moko na moko mutu rosa interview na ndenge na e. En tout cas j'espère que ikuleka bien makasi. Merci beaucoup.
tous les artistes et comédiens, est-ce que vous pouvez côté les bassins? Les comédiens à fleur d'âge, ils ont droit de vieillir. Pourquoi pas Bakoko? Nous allons continuer avec le programme. Nous passons directement au témoignage. Nous allons appeler un membre de la famille, un collègue, donc un artiste, comédien. Nous commençons par un membre de la famille. Il s'agit de Kilo Bassaswa. Kilo Bassaswa et qui par rapport à Suzy. Kilo Bassaswa, il passe à Zali Moko, Yabana, Nakati Alibota. Oyo Pen de Gonabiso Suzy à Bokola. Voilà, nous invitons Kilo Bassaswa, il passe qui était loin en Angola, mais qui a dit il faut y rendre hommage à Oya Yendeko.
Bonjour à tout le monde. Ils ont passé Suzy Bantou. Suzy Bantou. TV. Azali Moko Yabaleki ya papa wa Boti Biso. Nous allons parmi Bana Oyo Yépe à Bokoli, où on a passé de bons moments avec notre tante. Il y a des fois, il y a beaucoup d'artistes au Baza Awa. Mais grâce à Tantine Nabiso Suzy, nous fêtons notre anniversaire le 25 décembre. L'artiste Béné Bassé la Nabiso par vidéo, mais c'est grâce à Tantine Nabiso Suzy. Azali Maman Moko ya monté Moboboto ye abenga la biso tata soka benga tata ngape na zoni saka tata to sali ndeni tata naza posa na mona yo ata azaki na musala na okata musala na oyambangu na kutana na tata. Ce que je peux dire pour la Suzy, ngane baki Suzy na 2005 tango na Côte d'Ivoire na tournage ya JC Songo et par là tozalaki na Alisala asi akenda les réalisateurs asi akenda na epoto mais tozalaki na tournage moko tolingaki tosala na ndako ya Suzy na motel Feking nde tokenda kuna tobandi tournage après JC Songo alobi na yeme Suzy yo po koki ko jouer ya au tourner ya alobi na sekaka mingi je ne saurais pas et JC Songo insisté qui m'a cassé à la page des commentaires c'est le commencement il y a Suzy na monde il y a théâtre nengenga na yebelaki alors en dehors ya wana ngana travailler mingi na Suzy toujours na ndenge ya banzonzini toujours et ngana sel ko yebete na groupe moko boya kanga na groupe moko boye ndenge to ba groupe salongo ba groupe maboke non na ibele ndenge wana te na ibele na banzonzini kaka les places tozali kokutana na ye ya suka kokutana ngane na suka na na tournage abinga kinga na tournage et puis Kolo production wana abenga kanga na zonga na sima na lia na bango na e na Suzy et na kina ba cadeau moko lokwa ota pe poto apesa ba cadeau wana na zonga c'est comme ça na ibaki Suzy c'est comme ça pe ba souvenir on tana ko na Suzy bantu yango wana. Merci. Et ça va pas Kofi. Papa Kofi. Bah avant de travailler na Suzy et ce que j'ai retenu, quand la communauté avait des problèmes, cette communauté a un problème, et que Suzy appelait les artistes, vraiment elle insistait, et elle s'y mettait. Hein, et elle arrivait à convaincre les gens. Donc, de un, je l'avais déjà connue dans ce sens-là, mais ensuite je l'ai connue quand nous avions réalisé La Clé avec Africa Nabodo. Elle avait joué ma femme et c'est là où j'avais appris à la connaître vraiment comme comédienne et une vraie bosseuse. Voilà. Nayokaki te ke Suzy azalaki malade, mais nayoki ke Suzy akufi. Ezalaki choc pour nanga. Suzy nayebi il y a des années passées, tant évangéliste et Bandi Sika avec Alissa la réalisatrice. Et après qui vraiment on était ensemble na bandaku tobandako kutana. Je me souviens quand on a na salongo bandako ya chaque fois ba week-end on na ndaku na madame bandako sur la très bien ayeba qui vraiment famille. Moi j'étais à Salongo, elle était à Lemba, vraiment tous qui proche naïe. Alors ils allaient qui passent koyoka qui Suzy est parti. C'est après na bandi koluka koyeba est-ce qu'Abela qui tout ça. Vraiment, ils allaient qui passent. On a des bons souvenirs avec Suzy. Aza vraiment na mutema.
nous allons continuer avec le programme. Nous passons directement.
Maman na biso banini ya lokokufela bena tout cas so bomoni peza bien bana matanga ne bana bomona ngate donc il a zali bena blessé on a un sentiment de bato musule musu ba même on a sentiment donc tokufeli aza icône na ba fille na biso donc yango omoni nga présence na nga na yo tika na dernière demeure na ye donc c'est ça. Est-ce que vous rappelez biso ba bon souvenir vous garder pour la Suzy Bantu et belé aza ko duleki ya madame na do moni madame na nga kitwana ba mona na kata l'élitro donc wana pena ya biso donc aroya na to arosala une semaine pas na nga avant d'arrêt pas na nga donc sœur na inde madame na nga donc même si on a un voyage bazara na ye donc ba souvenir eza ebelé to jouer na ebelé to jouer na groupe na ngai na la mama to jouer na bandonzi ebelé to voyager na ebe pas ata moi 4 provinces na ye donc to fala na trop ba défaut na ezani non mutu surtout azara défaut eza te kaso to ya to bani ko lobake non azali ka bien non de mutu surtout mais ezala ngai ezala nani mutu so défaut na ezalaka azalaka mingi alobaka mate azala mingi akoza na likamba bombaka na mutema lobaka te aya ko ebisa madame na biso moi likambo lobaka odunga kobombaka te po ebomaka donc ezalaka do ba défaut na ende yango wana mais kozala problème bato alingaka te mais le autre remarqué après baliwa ba comédien ba polémique ils ont régné tellement trop côté ya mabena ya malamu yo atonke icône tango mona mamba bongo sala wana na mona te to ko loba su to loba na surtout netinga na lobby na kasile musubo mona ka ba makambo ele kana ba polémique banini na boyoka ko mona ngati po na bango mais na se me fait na bango na ndenge mabete ya koswana na bango te tozalaka na bango na bana oyo babandi lelo photo linga pe bana oyo babandi lelo po bango ba remplacer biso lobi donc c'est ça alors ngale musuna mema mwa problème moko boye po na kotela ka be ba petit belé mais ba petit ngo ba kotela bango moko baza inconscient bazo e batelika munini ngo boko bongisa te do so tango bozo lo baka ngona ba miso bato wana ba ozola mino solution te ezate ezaka likambu ke mwana mama eloko lo baka esali nga bien te tozo kana do lelo ça va en famille donc bana lelo bazana no ya liboso bayokaka bato te soko lomeko loba na ye boama bavie wana d'ailleurs kutu basi bavida te balobaka na bavie bavida nga te bonga na vida te nga azalaka kaka toujours donc c'est ça tomoni likambo ya liste ebimia bayuba liste ekomi kokosoma ntanga so ekofokobimisa liste ya bato bapesa mbongo eloko wana omote ekomi neti kobimisa bino mabe ekomi so bandebembe botisa bambongo bakoma obimisa baliste kopiblia bongoantake mbiaka eloko nokogera eza yango sentiment moko te bokotanga belaki parce que mpona nini basalaki liste te lere ya belaki azalaki maladi bayebaki kazo bela pe misusu ya kati bayebaki mpona nini basalaki liste te kosala mpe kosala cotisation eza mabe te mpona kosala eza mabe te mais soko mpe namoni bamosusu wana oyo mosusu atie soko 900 mosusu oka 2000. C'est une maman, une grande sœur, une collègue. Et puis, Aza Pema Stananga, Aza Pema Stananga, presque ma cambobine, c'est une grande sœur qui parlait bien avec ses petits. Elle a bien, vraiment, on a perdu une personne très bien. Moi, témoignage, pour la société, je pense déjà que ils ont fait le droit à témoignage parce que la maman, la master, la grande sœur, la collègue, c'est qu'elle a déjà bien. Ils ont même témoignage pour la maman Chako. Malgré son âge, mais elle s'est rabaissée jusqu'au point où il niveau de théâtre, ils ont monté. Mais Chako a eu le colombo, qui t'a poto coca. Ils ont fait le roi grande sœur Nabiso Suzy Bantu, que son âme repose en paix. Donc, toza awaka mpona kolela toye mpona bapolémike te mais ekomi neti mwa tro bafanda mino bakomi odéclare après kokufa na bino baréalité komi kobima ebele abandaki kosola te na nani abandaki kosola te na nani eyelakisaka ndenge ndeti boye na bomoto boeseke bolinganaka na bino te en fait batangisaka bolingo mais bato balinganaka te nde batangisaka parce que eza bato mosusu batangi na eza cours moko bapesaka eza éducation à la vie non éducation civique et morale je pense bande koexpliquer bato comment vivre avec les autres mais sinon soki moto
au salino tende batangisa qui aux anneaux bongoté pour dire quoi bolingo est volontaire mutu. Donc ce n'est pas ici qu'on va commencer à parler que nani alingi nani te muto alingaka batu les éducation na ye za pe volonté na ye muto alingaka te za na matanga tende to changer mais jusqu'à présent et pas la ngai collègue Nabiso, grande sœur Nabiso Souzi Bantou. Maintenant, on est peu trop conflictuel, ça hyper rancunière, n'a évité vraiment. Voilà, yo mtezolo personnellement parce que tout le monde a bien mis ce salama. Ouais. Nous sur la télé qui gagne, nous sur la frère. Émission est dépendant de moi, contenu memi na moi titre. Yo ranti mucho fan de non, Souzi Bantou za qui bien ta la matin. Faut pas qu'il y ait na moi ligne mon boye po et puis ça peut. Aujourd'hui, tout le monde a intérêt à intérêt à ceux qui ont finga pour batailler à fingi, ceux qui ont commis ça et t'as la mamingité. Il y a un moment jusqu'au point que tout le monde a un méchant quoi. C'est ça. Moi passe mais le lorste. Le coup là qui sont en recharge. Le coup il comme caractère. Ça comment on va attention na koya na éviter ba comment ba soka yi akubingana ça ba kubingana mutu. Tu ba kubingana mutu. Déjà son afandi wana mère Thérèse mta obingana azata. So ça le ba bingana bisodi. Ba bingana ça ini. Ba ba yi Paris nitié ba wele comme ba wele moi ba wele am balina mère na biso souci même mère na biso souci azaki ne rancunière te. Comprendre? Herba liwa ezokutana na mutu toyebi te soit tofandi biso nyonso bakomede totuna nzambe nani okatelaki ye mikolo ti mokolo nini mpo mokolo mutu akozwa likama. Moi quand j'étais malade on m'a posé tant de questions que nani abwakeli yo mutu te baartiste comédien bango te pourquoi donc mutu abela te mutu akokufa te pour battre baza artiste non il faut tosenga biso nyonso protection ya nzambe soki likambo ezwi yo kotia na bacollègue no mpe liboso parce que bato nyonso batondisi bacimetière baza baartiste te bacomédien te c'est ça donc c'est ça. Merci. Okay. Ah, ça fait mal et puis moto bomesana moto bozala bo partager ba bisengo ebele ba bien fait ebele tu voyager ba Dubaï grâce à maman Olive Lembe na bango ba comédien 23 ba artistes comédiens donc tu passes ba maman ya bien donc ça là passé et puis tu ben associé na en dehors théâtre donc tu ben na kala tant que bana lemba. Est-ce que quand on a besoin souvenir moi quoi malade on ça n'aurait pas souci. Et c'est belé, savoir vivre en famille, en société, et puis dans ma collègue naé, abara pour solo là, azara en kinierté, celui qui a moza azara ouverte, ya roluba pour essayer là donc et puis ma discipline naé quoi. Et puis toujours on a ngambu ya bato bato ba cotisation bino artiste comédien, et ça na bato mususu bazilinga moko tia tende zo lobama, bato mususu bati ba $20 soi-disant, mais ti ba exil péchant bati ba $20 n'habité pas pour ma gamona ni okoloba. Te cotisation là $20, c'est un seul $10 de charme, somme d'acheter 20 quand même. Hein, tu as la possibilité ba tout net singa la tienne ngate. La tchete et ça t'es na charate. Et ça bandi musu na cha so na tchete par rapport à musu ya un moment où on a joué na ngaite. Et comme polémique était pour ya chaki soki $1000 ou acheter $20. Ou acheter $20 ta musu achango na bolingo nyoso et puis na passe nyoso na motema. Et musu ta musu acheter na orgueil. Mais na biteke nyoso batie na orgueil ko chambongo belé ya musu ya pe na souci ki ande ko na bango pour kundama bien. Akundama bien. To me na so ko chaka ko ba polémique informatique. Donc mutu voilà. Et puis surtout vandi mon mouké, minute mouké, l'équipe moi tant mouké toyé artiste comédien koufi. Toyé artiste comédien na koufi. N'habite mais quand on hôtel sabiso est-ce que ça ni peine sur la bon que artiste ba koufara mingi bon. Te le za nzambe. Solo que la morgue tam sur 51 de côté, donc tam sur politicien mon pays à koufi. Alors élève mon boy à koufi, étudiant mon à koufi. Comme biso toza bateau à écran. Tout ça va célébrer, tout le monde a mon ato, et ça le rôle à tout koufa trop. Mais mutu azana ngonga na ye. Donc mutu azana ngonga. Bo tchaka te ba comédien ba koufa trop. Ba toi koufa na bien, so que na mort, au moins ba comédien na te, totalement mort rebelle. Parce que toujours quand bazo le bébé sur lui a souci. Bato muso so ba koufi na sida, bato muso so ba traiter na ba façon mobwe. Je sais pas papa yo lobi que vous avez bon souvenir pour na ye. Est-ce que au bani na bato bazo ba ke souci ça qui sirène, souci ça koufi na sida, ça qui mobulu. De Suzy Azara Sirente, Suzy Azara Mobuluté.
qui serait dans le monde du théâtre biso les basozi bandaka la tebina mama kindogida tebina mama kindogida na te o mokilo mo lo ba n'importe quoi mutami salara tant qu'artiste trop parler à regarder teinture na ye azala façon de vivre na ye sereine comment sobota ba se bele baluli muninga yango ndem dakangi chance tabino non donc tout tigara ko sangisaka ba donc na pona mon complexe complexe. Et dernière question, Suzy, atiki famille biologique, atiki famille artistique, le colabino, et moi il le pour la famille wana. Moi je m'accassi accueilli déjà donc nous sommes Jean Moli Moné et puis Malakimia et puis famille vraiment ça fait mal qu'on perde un déco à bino donc et ça va passer mais ma bara que nous sommes ça courage dans la famille courage. Merci beaucoup. Oui, mon déroute au monde, je suis sur la cinquantenaire. Au courant de la dernière hommage, je n'ai pas artiste de Wautoti Kabiso, on a combo à Suzy Bantou. N'habitez pas une nouvelle que Suzy ne plie, c'est là qui on est. Nouvelle nyonso ya liwa ya moto yebi sentiment za la ben mokoti ya mawa kaka et Suzy oyo ngana yebi très bien depuis l'enfance et Suzy oyo ngana oto so na ye mercredi samedi akufi non so na ye teke oyo ya na za maladie te non c'est un rôle il y a film où il faut jouer mais yaya on a casé tout jouer semaine passée semaine on a kokokate bon tout temps la kaka lem sina ko matadi mais surtout on a ko yebisa kaka qui non tourner té na yo ka bien té donc c'est là qui passe donc on a ko qui souci à confier. OK, maintenant est-ce que ils ont un bon souvenir aux en pas naé dans moment comme balé depuis la France que na yebi non aux en pas souvenir les souvenirs ya makasi zaka respect mutuel ko tozaki na ngona ye nazo respecter ta geleki yazo respecter ngata ke yaya et doyen na musala ko ya kokota théâtre. Mais par rapport à Makambo Tozoka qui Suzy a confiné Bamsou parce que confiné Sida Bamsou bi Suzy azaki sirène Suzy azaki ba makambo belé ya bien toyoki par rapport à témoignage ni bato musu bazoloba n'habite pour na bato modèle wono ko loba nini yo zoloba nini gaza ni très nazo kaka baso netinga pena zo yo kaka ngapena zo yo kaka. OK, merci beaucoup et maintenant Suzy atiki famille artistique atiki pe famille biologique et conseil occupé sur ma famille wana. Non tolingana Suzy azui grâce akufi ala muki ami lengeli déjà moni danger ça qui liboso tikana milengela et biso ba totikali to milengele oto ebingonga te bongo sogeza la moto ye moninga azui grâce voilà donc to milengele tolingana oyo na kotikela bato na ba famille artistique na famille biologique to milengele to lingana ba nungu nungu ekoisa kondima na biso te to betango betango te ata basani soki bakosokola ngo eningana osika bato bazali banungu nungu ezalaka te. OK, merci beaucoup président. Mais dernière question par rapport à la cotisation de Tozoyoka. Déjà bato mususu bati ba 200 ba 400 mais babi bato mususu to bati ete bato mususu bati ba $20 mususu ba $10 n'habite maloba nyoko loba on a bon na meka ko ndimbola moke na question oyo on dirait les gens ne comprennent rien on dirait bato esprit bunga bango baolinga kosala ba analyse moko boetika basala to baolinga ko comprendre te nako. C'est une cotisation de deuil. Ce n'est pas obligatoire. La cotisation est bannie à 10 tilikolo. Nous avons un comité d'organisation. Donc, organisation, oyo bisoba to saliango. Na yebi e bandeli pe ndenge lelo to koma na suka ya makambo oyo ya ebembe ya Suzy. Cotisation balobi de $10 ti mata. Bamsou ba pesi 10, Bamsou ba pesi 20, Bamsou ba pesi 50, Bamsou ba pesi 200. Question na suki ye
bolimbisi moke bon peut-être yo tuni po ozoyoka nungu olingi mpenza comprendre est-ce que bato bakotuna bongo jamais moi je ne crois pas cotisation ezotiama na ndenge adage elobaka soso aliaka na mongongo na ye ekoki na mongongo na ye mpo nini babetela yango ntangwa to basala bacalcule muta 500 leki muta 400 muta 400 leki muta 200 muta 200 leki muta 100 te mutu na mutu apesi na ndenge peut-être ye azalaki na relation na ye na Suzy bacorporation to mpe baassociation na baplateforme eye awa ebele na kolela Suzy na ndenge na ye mutu mosusu akozala artiste maza na association songolo atie kuna habite ape na kotia te quand même mutu mosusu akotia awa kote mpe atie te o tokomona baassociation ebele baplateforme tout consort. C'est une question vraiment de balobaka qui t'a créé question bête ou peut pas bakisa on a 4 question bête. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Na fâché contre bato mabe ya maboke baotikala ya malamu lokwa ya Suzy na biso aokufa po ani na Yesu ki avant fallait pas que n'avance ba ya moko bona ba ya na théâtre ya basa mibali oto so na bango kitoko oto beta na bango kati so pas ba Suzy ki preuve ani bomona ki na émission na seki mais voice oto so na Suzy donc yango wana kaka donc tout le monde livoza chose naturelle yozo comme quoi qui se battre peut-être bato sunde ba baresa na yo te enga lo biango te ngala bité ngabi ya Suzy akufina pema autre émission nga nyonso na accusé personne mais c'est que je dis toujours la vérité que na théâtre to linganité il y a des hypocrites au carré sont là ce qu'on pona nga ko tombi so hypocrite so ça non ngati que olinga nga to c'est mte bonyonga na tina no nini tina no zanini et puis dans le bible na ba kango ba micro yo mona tia musika ba micro oyo ba poison ya piéger zalia oui zali mais nga siko na mona ba koko je vais abattre là et puis na pesa message ba to ça direct mutu to azana beza bungisanga na ye mobimba yo lingo na rata matanga to ba ser na yo puis ser na bon ma wa na mo reçu na société donc des ça bon tout bon tout soin yo mo ça o se reprocher ko za ba ka yo mo yepe na moninga na mama na rankinière bo ibe mo là ça mais d'autres mi tuna d'autres ba question bo me mangate tombolanga te bo ko tuma za ba question poser nga ngala zali OK tumto yeba sikoyo lelo oyo to ki sangoki bi apesaki $400 si la bison a payé $500 et si personne a payé $20 alors liste bimi a bateau ba payé bateau ba payé alors tumto yeba apport na USM na bon na payé non na payé mais ce qu'on prend artiste ba payé parce que biki hypocrisie ma casse o ya payé quitté engelo ba teke o ya payé ndaza na association non o ya payé montant so lenga lo vina mongongo na mongongo ezala ba belé bato maboke baza mbali 50 donc azala facilité a payé $800,000 mususu babengaka ete ayaka kotourner à moins na moi $10 $5 $20 tout fait non est-ce que bakatelaki mutu ke faut kopesa autant te mais toke bakataki $20 même si bapesa odela mais eza selon bozwi ya mutu wa monsieur kopesa odela basangisi bafanati batili basangisi pesa montant mo ya moi likolo faut comprendre montant mo likolo apesa problème te est-ce que vraiment il y a au moins des facilité il y a un sens terme pas doit se battre débat na moi qui va tomber na mutu ça la bien et puis ebele ça la bien pas mutu ba comparaison ba mbongo ba montant matanga c'est pas normal et puis ebele ba lobi ki maman la biso Suzy bantu akufa na poison misu batangisi ba liwona ndinga mapi d'après bolo bani mais caméra ko écraser bien
awa toza na cinquantenaire presque tokomi na biso na suka nakutana na collègue na ngai paza mopanzi sonka lokwanga moko nde toyende sola mokie concernant matanga ndeko na biso Suzy Bantu ndenge elekeli. Bonjour mon frère. Bonjour. Kombo na papa Manassé Idou Balekeleke. Ok, kombo na ye Manassé Idou Balekeleke. Manassé concernant matanga ya bandeko ya artiste na biso Suzy Bantu po tomona ba matanga nde lakisaka comportement ya mutu tango azalaki en vie omona matanga mosusu peda akufaki mais soki na matanga nomona babuzoba babeti siko selo yo matanga Suzy eleki ndenge ni pe comportement ni elakisi tango azalaki en vie na nzela matanga o. Bon, merci pour la parole. C'est que Suzy a la gisibiso na matanga na ye, que son âme repose encore en paix. Balobaka misala ya malamu elandaka mutu jusqu'à sa dernière demeure. Yango to vivre ngo lelo. Donc na habité par rapport à ba rumeur nde ezalaki na internet que non ba bunda banani tout batukutu balobaki Thérèse ya koyate. Mais tout le monde tata moi si Thérèse aye mutu simbiete matanga Suzy eleki na respect. Babuzo banyo se na comprendre que ba comédien Suzy akolisi bango bako vraiment na maturité. En tout cas la sepeli na maturité na bango. Alili Suzy na kimia makambuto leki kimia en tout cas la sepeli. Vraiment merci Ndoronabiso. Tout le monde est président Masumu Amérique au bêta c'était concernant l'artiste concernant le comportement na bango. Et ça Liondeni. Voilà vraiment ce qu'il fallait dire. Le président Masumu, il mérite vraiment d'être là-bas, la place où Azali. Donc il mérite vraiment. Au moins, il a eu parole. Aux autres cas, loba, comédien entre bino na bino blo mo ekomaka. Yoko tulungwa, na lekyo na succès. Ça sert à quoi pendant que les Nigériens ba okendera musika. Ba créer site na bango Nollywood, tandis que biso ba comédien na biso ya Kinshasa wa. To senga banda kwa batu, ba benga na biso pe parfois. Au moins na film moko 3 ndako. Donc ba bandela ba sali na salon ndako mususu ba na chambre place na ba chambre ku to kota raté. To suka plus na ba salon pour ba bêtise les kamingi. Ozomona. Maintenant que ba Nigériens ba longa membre ba sala site na bango moko. Eza na ba maison et belo permettre bango ba tourner dans Hollywood. Pourquoi pas bisto penser sur bamba bongo que ba fitilité uzoba yo le kingate ngana le kio yo ko to za rapede yo to za et autombo la théâtre na bisoté. Papa Masumu a martelé na point o esengela ki a martelé. Et puis a bendi biso ba internet matoi. Na ba titre abuzoba c'est tout même nazana na sima ba président belé belombe bazai ko lobi ke tango lo baba obeta maboko mais oui elombe na Caleb Tukeba na bayamba ki président Masumu c'est pour prouver que non makamba lobi vraiment beti penza et si que fala beta parce que buzoba eleki trop buzoba eleki trop ozo titre moko bota titre fantaisiste juste pour attirer ba vue yo kanisi ozo ba vue belé pour na buzoba okola ozana histoire ba tuna bana papa na bino akufaka ba ko ça na YouTube
lobby lobby oza lokola lobby l'équité lobby to se référer na bande cassette na babilo moi bon mais bande le bande se référer na internet papa na biso ando sala nini même bino ba comédien o bo sala buzo na ba réseaux sociaux lobby ba koko ya ba koko na bino to ba ko se référer na buzo bo sala na internet ba oza na sonia lo ba ke bazalaka bande ya ba artiste kinganji en tout cas yangwana vraiment merci Nandeko Nabiso comment na Suzy Bantu ndenge bakunzi conseil ko pesa na ba comédie batikali sima matanga o ndenge lekele elakisi bina ke Suzy azaki mutu akimia bakalki na ba nyonso na mai na kimia sans que ba forcer bango comme conseil ni ko pesa na ba batikali sima na ba artiste on a bande ko na biso ba chroniqueur ba titre o bango bazo tiaka ya lokota po papa masulu pa beti c'était je pesa ko beta c'était za malam presque likamba suka ngwana bon on a ko na suka ezaka kiono liwa ya Suzy Bantu pour ngai rendre ba artiste ba majeur et à l'assemblante comportement et comme habitude artiste bazo kufa moi mingi amoni peut-être pour ngai ceux artiste batiki ba querelle au bazar entre bango et vous permettre bango tout le monde na ba bêtise côté bazala ini et lo liboso bazana unité balingana batika ba querelle inutile et on même biso nulle part en tout cas na remercier batunyo surtout bazalaki awa na moni ba président presque lion surtout sauf na déplorer kaka présence ya Muyombe gauche c'est comme si Muyombe gauche akanisaka kufa lisuki na vina Muyombe gauche na groupe na ye yaka ba matanga te irsi pechanga yaka na ye parfois peut-être irsi pechanga za kilobi na vie mortuaire peut-être ça fatigué bimaki belé na ba prophète sous Muyombe gauche ayaka matanga te peut-être akanisaka lokola ya kufa na été Muyombe gauche Mbila était là partout. Mbila était là partout. Basala yo tendenge tout le monde a artiste mususu on entend ba kombote. Et bembe na yo le liango yo na groupe na yo. Ezala seul na mission monde. To benga olimbenga champion. Champion on faut incarner partout. Yaka ko visiter abatu na retour to ba ko visiter yo. Absence ya fiston ça il pas trop ba comédien. Est-ce kazawa? Na éviter. Mais batangi pe ata kombonete. Na éviter. Esobe, la vie Esobe. Le roi du rire, na moni awate. Ozomona. Si la fête nous est moni. Si la na habite sur Zala Kilobi. Na habite sur Zala Kilobi. Mais vraiment to lingana. Au moins tant artiste comédien ba ku faraboyer. Surtout moni pena mu piko wana nyo surtout et puis ça courage. Au moins na bato bando linga théâtre te ba ko kota ba commencer à tête parce que ba bi que non. Ba son ba lingana ka. Na pena commencer à pour un jour to souhaiter liwate. Mais un jour ba on aurait ngata boye malgré na mo na ngangote. En tout cas, artiste to lingana. Merci beaucoup. À la prochaine occasion. Merci. On a remercié Imam. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Na batunyo so ba soutenir biso pe na chaîne sur la grande découverte. To comme na biso na suka, to ko soutenir artiste na biso comédien ou tu ko tika biso Suzy Bantu. Dans des ans on m'a ramené sur l'équipe bien, s'il kazaki bien, asai que se comporter bien, azaki na problème na mututé, eza conseil na opesa na biso ba to tikali envie. Yes akei. Donc devoir etikali ya biso. Kolela e bembende la sera comportement ya mutu o azaki envie azaki na comportement nini. Et même artiste ya biso Suzy eleki na kimia pour Suzy azaki mutu kimia. Azaki na problème na mututé. Donc to kompa na suka tozo ke kotika ndeko na biso Suzy na cimetière. En tout cas merci na ba nyonso ba soutenir biso to pespe merci na Ouattara. Azo sala ke bilili et mona na bien vraiment. Beaucoup tabo partager, beau s'abonner na chaîne biso la grande découverte vous allez jamais déci. Bon redécouvrir so ba marambo belé même bino ba boza libanda. Bon yeba maman nyonso zo lekela biso na Kinshasa. Merci beaucoup.